Ezakaka yo motoko ki kopesa na bolingo véritable. Parce que j'étais charme na ye protégaka nga lokola lichombe na couveuse. Okomisi nga lokola rescapa naufrage titanique. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana lobe yo mon amour. Téléfortifia de mon corps en cas de rechute. Alina kana bondela kailo kola bébé ya moi. Ekila monena pesa kinga ngumia suaye teo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé mon amour. Bonjour, bonsoir, ça dépend na Ernine Bokota la biso. Bonne année na binonio surtout Balandia Diamant Noir esika bozwami na mokili mobimba. Bonne année na bino na bandeli lisusu 2019 émission liboso mamanto na Diamant Noir TV. Vraiment mamanto faut pas mbola 2019 na Diamant Noir, Diamant Noir faut kende bonjour. Bien sûr. Bonjour maman, merci mingi maman. Merci beaucoup. Merci ma maman Nandingo Pesinga Maloba. Émission à Liboso en 2019 et bandi nangai maman na basi na ba maman. En tout cas, ils a très bien surtout nanga maman to. Merci beaucoup. Nazako pambola émission moi sur Diamant Noir en tout cas. Émission na ye bandu kendeka à Liboso. Abandaki muketi a mata quoi mata musika. Pe ako mata lisusu koleka. Nzamba ko pambola eti un jour ako salaka be émission na Congo. Pour Namboka Congo, voilà. Et but yangoana, c'est-à-dire musala ozo sala but tango ezali un jour au zala penza na kata studio na yo na Congo ozo sala mboka. Voilà, na pamboli o penza na kombo na Yesu Christo Masia. Amen, amen, vraiment, bon abinono surtout au bolingra biso na mamanto na Diamant Noir vraiment bozana na biki bofandi bozo bakiti bofanda po eza e bandeli ya ne donc na biki mitema na binoza ya kokita te po passe na mitema mamba Congo mais na biki bo passer quand même ba fête et l'équipe malamu ndenge zala kapena na kati ya Diamant Noir TV et na profiter na occasion na ibsabino ba critique na bino ndenge musale salamaki na 2018 o nyoso tout bozana ngo bokoma na ser commentaire na Diamant Noir TV Diamant Noir na kotanga na kozwa temps ya kotanga moko na moko pe maman to ko yedenga to tanga na équipe mobimba ya Diamant Noir panza sanga Congo dino image Corneille Makani ba conseiller nyoso tout ya Diamant Noir TV vraiment. Merci Oasis la beauté naturelle o nyoso bozana pona Diamant Noir mais to fandi lelo pona ngote to sengi bino bokoma na se na oyo na ya bien na ya mabe bokoma to kotanga poto bongisa musala na 2019 maman Antoinette élection pour tout melaté tout trinité élection il est les 30 c'est que les 23 les 30 réaction non déjà pour tout banda na élection merci mingi maman Diamant Noir na biso maman Gisèle to comment bengo diamant vert pour talaka noir na vert comment ensemble on landa sous vert pour mingi ba komi diamant noir ba comme ba noir rebellé hein donc ba copie ba komi rebellé mais bon maman merci mingi en tout cas naza koloba na ye awa et pas maman Diamant Noir pour na ko pesa message lisusu comme d'habitude da ba peuple congolais bandeko tango to yebisaka bino ke ba élection na mboka oyo zali occupé ezali sala makate. C'est-à-dire que élection dans un pays occupé ko sala mate bandeko bokei élection 2 fois. Troisième fois yango yo baza ko sakana toujours na bino baza ko sakana bino bato oyo bozelaka élection ti lelo tandenge baza ko sakana bino tandenge baza ko gumba bino tandenge baza ko sakana esprit na bino tozoko le blasuku surtout bato oyo bazangi vérité ba politicien oyo baza na Congo kuno to benga ba polyventre oyo baza na Congo kuno oyo bazangi vérité pour na koloba na peuple que non problème na biso ezali boy et puis naza ko le la fausse opposition so naza ko ba konzi baza kuna enfin ba konzi ba politicien bazali kuna naza ko le surtout ba faux opposants oyo ba bima lokola ba opposant bazo kende ba élection. Quand on a mususu quand on est dans la carte gouvernement et que les gens élection ils ont nango et ça la nango ndengo na pona ko manipuler biso pona ko zwa Congo mais bino ba congolais au boza la carte congolais les souches
Ba accompagnateur, to benga bino ba accompagnateur, il y a pouvoir on les a sur place. Bino ba tout boko ki ko ba vérité na ba peuple te. Bino ba to zali ko kosa ba peuple, bozali ko na lobi na zo ko tanga kombo ya batu oyo ba oyo ba faux opposants o ba kena élection ezala Félix ezala Fayulu ezala nini nyoso tout bazotema na kotanga chadarité chadarité za na kan wana ya bato ba boma biso za na kan ya ba occupant ça nous regarde pas mais vital ba moki ya wana nyoso tout ça bolobi biso to kene be élection poto koma na Kanambe Kabila jusque na Suka comme on est Kanambe tozo kene be élection poto mema iti na Suka na contre mur mais il vous manque une vis, il vous manque quelque chose. Binobo mema yé muto azana pouvoir azana ba manette makamno surtout ya mbongo ya pays ya ba décision tout bon mema iti na Suka ya le bibe élection bo keneki ba liboso élection bo kokoi ko memiti na Suka te ayibi deuxième fois pareil. Il a fait pareil. Troisième fois, mais il fera pareil. Bandeko, bino ba faux opposants oyo bozo kene élection. To lobe la bino oyo ezali ka mama Gisèle Napsona lobi yango lelote. Banda kala lobeza kaka moko que on ba gineke ba élection na ba o ba occuper bino mboka te. La seule solution pour bino pour na ko benga na ba paya o ba yambi ba koteli bino, la seule solution c'est ko telema ko bunda ko benga na bango ko lobe na bango non, c'est-à-dire nanzela ya soulèvement populaire bo temisi ba peuple, c'est-à-dire que peuple na biso azali na kati na passe parce que aza embrouillé par ba faux opposants wana. Ces faux opposants on aza ko tanga mutoloko la Fayulu. Moutoloko la Fayulu, na moni batu, même les résistants, même ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui sont dans la diaspora, on est un petit peu évolué, na ba mboko toza ko évolué, on fait des choses, tozo ko ta ba classe, tozo ko ta ba formation, tozo comprendre, tozo va na ba mboka oyo, tozo mona quand même ndenge ni politique ta bongo za ko leka, tozo mona pe ndenge na biso za leka. C'est-à-dire qu'on a acquis toza quand même na moi maturité moko. Oh, tu réfléchis 10 000 fois avant de donner une réponse. Bino batu boza la katia diaspora, boza ko kumisa, ba faux opposants oyowana, bazakuna. Na moni batu ba Fayulu. Les gens sont devenus malades. Fayulu. Mais vous ne comprenez pas que Fayulu est soutenu par Roubaix-Roi. Qui dit Roubaix-Roi? Bon, moni Fayulu, chef ya campagne naye ezali Pierre Numbi. Bandeko ba Congolais bo bazana mboka na bo bazali na awa bandeko tango biso ba résistant to lo baka bolobi no bino bona bo non to lo baka c'est parce qu'on voit les choses on connaît ya on to pesa bino ba angele il faut faire attention, réveillez-vous. Fayulu azo sa la campagne na pesi mbongo sa la campagne Fayulu bino no surtout bo yebi mentor na ye azali Roubaix-Roi. Natango bomoni Pierre Numbi oya bomo ba Congolais est belé. Pierre Numbi qui est yem azali Pierre Zati Sikoyo en secret azala qui Aza. Chef il y a sécurité, il y a Kanambe. Chef il y a sécurité à Kanambe. Pierre Numbi lui-même, il est d'origine ougandais mais grandi au Congo. Aza Pierre Numbi oyo azali directeur il y a na matière il y a sécurité. Il y a Kanambe, Kabila, il y a Kanambe, Pierre Numbi, Bomoni wana. Yé azali chef, il y a sécurité, ti le loyo, ba longoli ba remplacer Moutoumsousou, pour y a la campagne, il y a Fayulu. Yé azali chef, il y a sécurité, il y a Kanambe. Je me répète. Comment se fait-il que chef, il y a sécurité à Kanambe du jour au lendemain devient opposant? Aïe côté à Fayulu, aïe ko sala campagne à Fayulu. C'est parce que Roubaix-Roi yebisi tika kuna yara ko sala campagne à Fayulu. Comment se fait-il mutu oyo azalaki na gouvernement, azo sala na gouvernement, matière ya sécurité, c'est-à-dire au monde bomoni ndenge ngwanda azalaki na taka Mobutu. C'est-à-dire que lui Pierre Numbi qui est aujourd'hui chef de campagne oyo azako loba na chef de campagne ya Fayulu. C'est-à-dire que lui, il est comme ça, au fait, na matière à sécurité, il y a Mboka, il y a Congo, Moutapé, ça y est pouvoir, on est allé, Kanambe. Lui-même, Pierre Numbi, c'est un Ougandais.
Il peut pas les nier, ce ne sont pas des Congolais. Il est d'origine ougandaise, à Yana Congo, à Kolina Congo, effectivement, à Kolina Congo, à Ibalanga Congo, mais à Ougandais. Yé wana batia yé kanambe atia yé na pesa yé poste moko clé, poste moko ya matata na mboka. Voilà, aujourd'hui, aïe, chef de campagne, il y a Fayoulou, et les gens applaudissent. Et surtout, moi, je dis, les gens au Congo, ils ne sont pas au courant des choses. Bah, mais biso batuto, toza ko pesa ba message. Biso nakata diaspora, nakotanga ba koma ba mboka te, mais biso nakata diaspora to simba micro, simi micro loba, ozo ko enseigner, oza ko pesa mateya. Oza ko le bibsa ba peuple kuna, oza ko informer bango po baza na mayele ba fungola miso. Biso wana le sikoyo, toza ko mona yango te. Bon, votez Fayoulou. Mais ce n'est pas possible. Bino moko boyebi ke kanambe alobaki de toute façon akobima kana mboka wana kaka avec une balle dans la tête. Vous avez compris les choses ou pas? Est-ce qu'il faut qu'il répète encore? Je pense que kanambe zongela bango lisu yebisa bango su ils n'ont pas compris. Les Congolais ne comprennent pas, ils n'ont rien compris encore. Je pense qu'il y a un souci. Mais maman Tobi Sotokato qui est vraiment tant aux autres babino ba résistant bobo ya tout le monde. Bozo boya tout le monde bolelo bokomi sous Martin Fayoulou azasima ya boy. Mais c'est qu'on nani obino bokurundi ma parce que makamne son na Congo bolingité ba kende élection te ba sala beauté mais Congo ngweza libérer ndengeni bozo ki bino bondima tout le monde te mutu so sa mabe nani ka sa mala Congo bato bazali hein maman ko bomona te ba congolais c'est-à-dire que bato bazali maman je vais d'abord te répondre avant d'extrapoler bato bazali na Congo o bazali que le congolais a télémi asali soulèvement populaire ndenge le kaki na bamboka mso tozomo na mboka mso ya Afrique ndenge le kaki basali a télémi balobi non c'est bon stop soulèvement populaire c'est-à-dire que ba politicien o ba télémi wana ba se déclara que bango baza ba politicien ba faux opposants ba se déclara bango to bakangi peuple en otage bango ba bakangi peuple en otage c'est-à-dire ba monique par exemple IDPS les Congolais leur appartiennent et groupe mususu tout ça bazu ba Congolais ba appartenir na bango non ba Congolais bazali maman oh le que soulèvement populaire et salaming bon allez tu gouvernement en transition bato bazali belé ba ça gouvernement en transition bato bazali les Congolais sont des Congolais intelligents oh baza capable ya ko simba mboko na bazali makamusu to ko loba ate Bazali maman, ba Congolais mayele bazali. Le problème qui se pose c'est que au moni bongo ponani parce que il y a ba groupe ondé na tangi ba IDPS, ba Fayoulou, ba nini, ba kamata ba Congolais fait ba moni le la Congo leur appartient à eux seulement et ba kamati ba Congolais ba zu ba Congolais en otage. Votez Fayoulou, votez Boye. Non. Biso tolobi nanzela ya soulèvement populaire. Moi na mboka akoya kosimba mboka parce que soko to talika ka to landa ka bendengo na mama to lobate to vana pendengo na mboka Congo ekokende ekozala balkanisé un jour même congolais kwa kende kuna kosenga ka visa ndenge eza sikoyo bakosenga ka visa mboka wana ezali ya biso mama il faut moi na mboka azali bazali Mwana mboka azali oya akokozwa pouvoir basali nini ya transition. Il faut absolument azali. Ce n'est pas que azata azali mais to lukande batuba code baya na résistance pour pas quoi comprendre ce que muto a comprendre la résistance comprendre makambo na mutu koloba neti par exemple il y a Pierre Numbi. Par exemple, il y a Pierre Numbi. Par exemple, il y a Katumbi, Moïse Katumbi. Boye bibinono surtout que Fayoulou voter Fayoulou ou bien revenir Fayoulou, c'est-à-dire que faire revenir, comment il s'appelle, Katumbi dans les affaires, au fait, sur le marché. Parce que Katumbi, Rwandais, Tchakena Liboso, tout ça, Mekiye et Simbité. Partout, Babi diaspora symbioté. Est-ce que tant que Fayoulou, allez, diaspora à Simbi, allez, Babi, Tia Fayoulou, quoi, yeba n'importe quoi, Tia Fayoulou. Il y a Zanasima. Bino Bozako yeba teke na Sima Fayoulou, il y a Moïse Katumbi mutaza wana ye mutazo azopesa bambongo wana surtout ye mutazo pesa Moïse Katumbi depuis quand a comme opposant Moïse Katumbi obino benga Moïse Katumbi Soriano est devenu opposant. Ce sont des faux opposants, ce sont ezali jeux o bazo salon ezali jeux ya ba payawana pour balkaniser no boka na biso pour balingi kotika Congo te.
Le Kola Baling Kotika Congo, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des Congolais comme les Fayoulou. Ils utilisent les Congolais comme les vrais Congolais comme les Félix. Ils utilisent les vrais Congolais comme Babemba. Bazako utiliser les vrais Congolais, si qu'on surtout. Et puis les vrais Congolais, on a yebi que nous sommes utilisés. Yebi que bisot ozali awa. Bazako utiliser biso. Bazako utiliser batoloko la bananga. Pesi nanga mbongo. Nanga tozoro le banon le lobo. A tongi hôtel ya munene na Gombe. Côté à Kanko Kolokuna. A tongi hôtel. Tozana ba information. Nanga tongi. Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils ont besoin de tout ce monde-là, tu le vois, ils s'en foutent du peuple congolais. Bango tout, et Martin Fayoul. Martin Fayoul lui-même, il est à Kamwende, il est entre le marteau et l'enclume. Ayebite ndenge na kosala na kati ya motema na ye ayebi bien ke ngaza mwana Ruberwa ngana zali mwana siko ya Ruberwa qui dit Ruberwa dit Hippolyte Kanambe dit Paul Kagame ba yebi yango très bien aza mwana ya yeba bakabwani te. Et quand vous voyez Nani Pierre Nani Moïse Katumbi Nassima, mais c'est-à-dire qu'ils sont là. Batini bango les deux côtés. Na côté on a Moussoussou. Allez, Batini suko Nani caméléon. Vieux caméléon. Na côté Nani à Félix. Na côté à Félix. Kendo kanga côté wana. Côté à Félix Batini caméléon. Côté à Fayoulou Batini Moïse Katumbi na ba Pierre Numbi surtout. Fayoulou, tu es coincé, nous on le sait. Alors, il faut dire la vérité au peuple. Le problème, c'est ça, en fait. Il faut arrêter de mentir au peuple. Il faut dire la vérité. Fayoulou, nous le savons. Nous sommes au courant de tout. C'est-à-dire que toute personne au bazol ba élection pour yo le kabe élection ba yebite que toi au-dessus des affaires, c'est les Rwandais qui sont derrière toi. Au-dessus des affaires, c'est Moïse Katumbi qui sera Premier ministre, tout ça. Au-dessus des affaires, c'est les Rwandais qui reviennent sur la toile. Et de toute façon, et qu'au Simbate, place en côté, même à ceux qui battent au place, aux alina pas si kaka parce que aux yomo yebi aux entre deux. Le peuple, tu as été surpris. Moutolokola Kanambe a le baki nabino déjà à Kotika Rambo qu'on n'a jamais n'engi wana Kotika avec une balle dans la tête. A Kotika on a be élection te, be élection bazo staka nabino ti ba roya reprogrammer mutu oya bango bo ndenge ba machine ce qui machine a volé wana za ko salama. Mboka oya za na maite, mboka oya za na courante, mboka bana ba okele classe te, mboka oya za ko kufa. Kasi ba bimisi mbongo ya ko so machine à voter. Machine à voler. Machine, ça coûte énormément cher. Ça coûte énormément cher pour un pays. Même à Mboko Yoko, Mboko Tovani, Europe, partout dans la diaspora, Bazan en côté, Bastia en côté. Mais comment, ils sont en train de se moquer des Congolais, des Africains. Mais grave, il y a machine à voter. Mais nanyo comment nani mamanto oyo dimanche ndeza boy résister zo bima to moni ke corner nanga lobi les 6 m'ramener ce bima mais tozo ka déjà na ba soupçon que Chadari mutazo bima président parce que nous ceux qui n'ont déjà triqué zaki ba tumsu na moni neti ba côté msu ba voter qui Félix exemple ce ba voter Félix 110 personnes bon mon aka 10 personnes ba monani 100 ne surtout na ba limo na ba côté monsieur va voter Martin Fayoulou et ça pega pareil donc bon on a ba chiffre à souka wa liboso no ezo longa nango que le dimanche to ki Martin Mutarobi Mezali Chadari donc nanu résultat et bimite mais si to yo qui déjà Mutaro gagné ezaye ko le banetini na pas sa réponse parce que mon biso en tout cas moi franchement na makama ba élection et talinga ta soki mukete so nazo le beza pona la sa peuple congolais. Jamais maman Gisèle nazako le bango na vidéo na jamais mais alors jamais bah toi là vendu 12 ans bah vendu plus de 12 ans na pouvoir bah vendre limbongo bah zo mbongo facile ils ont la facilité de tout bah voyage bah nini le bah voyage na bamboka mususu bah interdire bango net bah Belgique bah mususu bah oya sauter parce que bah oya sauter bah na ba problème bah toi vendu 12 ans na pouvoir ndenge mona bokansi ba kotika bino pouvoir ndenge mona kaka na ba élection bateau bazana ma matière ne surtout ba vendre ba kotika kaka jamais na ba élection maman jamais au grand jamais ba kotika ba koleksa mutuna bango quel que soit
babiloko nyonso to bino représenter o mutu na biso boya fallu Félix wana ba yebi yango Fayulu ayebi yango que jamais batu wana pas za mutu ya Rouberwa jamais na élection toko gagné ba yebi yango très bien mais ils sont allés tout ça utilisé par les Rwandais utilisé par les occupants pour pouvoir mentir pour na kokosa peuple congolais c'est ça. Élection et kozala te maman ba élection on surtout ezali mensonge oh nous surtout ezali banini mutolokola ba koko na ba biso bazakuna musika na village faut voter koko wana yo kanisi ko telema boaki ayibi machine à voter ba maman o basi ba komi kolo kanisi ba yibi machine à voter a komi kuno ningo voter nan ngai la voter Fayulu hein allez pesa papier tu fina wa fini ayebi na yete a fini la voter Fayulu nzo kale ba tchelier Chadari donc na banamike donc franchement moi je suis très en colère contre Fayulu je suis très en colère contre Félix je suis très en colère contre mokia ba na bino so turbo kende ki to kebe élection poto suki sa et kanambe to keneti na suka bino boko suki sa ye muto azona pouvoir afin de 2 mandats de pouvoir en plus les 2 autres années au etikali 3 depuis 2016 jusqu'aujourd'hui il est illégal malheureux c'est malheureux pour vous bino boza ko kosa ba peuple congolais boye bien très bien ce que je suis en train de dire là c'est pas parce que ba résultat ba ye bien très bien to lobarango biso ba résistant na kata résistant to lobarango ba élection boké élection na bato ba occuper bino ba ko gagner bino quel que soit oh non surtout beaucoup sale mais bino solution ni kasi bozo pesa maman tout temps bozo attaquer solution solution na biso ezali peuple abima libanda solution na biso ezali peuple abima libanda Fayulu tango na monaki yo Fayulu okei ce qui côté à Lubumbashi wana kuna bakangi yo tout ça basali ba mascarade tout ça c'est des mascarades nous on est au courant. C'est pour faire la communication en fait. Tant ba kangio bo sali ba mascarade tout ça, yo ka réponse moko pesa ki na landa ki on a regardé et j'étais dessus dans le bio là il a jeté l'éponge et les gens n'ont pas compris. Ozako lobolobi kanambe sikoyo allez na bengi communauté internationale boya bozoye bokenaye. Bokene biska bolingi. Quoi? Pardon? Yondo fado benga siko peuple bon monde bazo sala biso balinga na kende na Lubumbashi te balinga na kota boete balinga na kenda kasumbale sate balinga na kenda sakania te balinga na kenda boete peuple congolais soulèvement populaire totalement parce que nous avons le droit dans notre pays to utiliser l'article 64 toza na droit na buko na sauter yo sali angotin yo ko sala ngo pété to yebi nous on le sait mais tala Fayulu ko jamais a kolobaka que peuple tellement au soulèvement populaire. Baroloba en côté parce qu'il est dans les affaires. Tu as attaqué Mingi Fayulu. Il y a eu des pestes. Dans le biais de la Fayulu, Fayulu, nazo attaqué Bangote, nazo kolobela Bango, et la Félix, nazo kolobake. Ce sont des gens qui ba yebi vérité, ba yebi que l'oro mo eko sala makunate. Mais ba memi peuple na kati abuzo bawana. Ba yebi que pays sont occupés, baza bantabate quand même. Que pays sont occupés de toute façon dans ndenge bango basala ba faire dans ndenge ba yebi mboka ndenge za occupé parce que bango bazal dans les affaires bazwaka bambongo ba Fayulu azana ba hôtel na ye Félix Kout kolobate bandako ya sombi ba yebi ke to embrouiller ce sont des choses qui ba préparer kango to embrouiller ba peuple ba ya ba landa biso na ba élection de toute façon ba élection to sala to bunda to sala ba semblant aller bino broya ko gagner kaka. Mais biso jamais na monoko na biso to koloba soulèvement populaire jamais Fayulu kolobaka soulèvement populaire Félix Koutou asi dribla bino pendant 10 000 combien de fois lelo alobi allez Kabila konyata biso soka akonyata biso lobi ote oya hotelema la Kabila après demain le bio bon allez to hotelema après comme une ville morte ba ville morte tout ça là c'est des mascarades. Mboka oyo boza na kati na pasi boza ko kufa déjà bala basiko basala bino ma ville morte oh Nzambe mais vraiment peuple congolais faut totalement boza na mutu kunate ezala Fayulu mama naza koloba ezala Fayulu azali mutu ya Rouberwa Fayulu azali mwana ya Rouberwa Fayulu na simanaye quand il y a Nani Katumbi Soriano azana sima. Ça veut dire que les Rwandais sont derrière. Les Rwandais sont derrière. Makambo maman pardon, makambo o peuple azakolzela balo ibango baloba bakolobaka yango jamais. Peuple aza déçu, père ozala déçu le sousou.
Ok, merci. Tokomi penza koshite tokoma na suka wana maman toi tomboki makamba Congo Oui. azol ko attaquer lelo. Félix na fayu donc aza pour mutute ya lobi bien aza mwana ya Congo alinginde changement ya Congo démocratique maman to lobi solution na lobi on a mwambangu yuzo kota plus ka ki bango basali mabe mais solution no lobi peuple congolais a telema mais nani ya ko telemisa donc peuple la mukaka na tongo boye a telemi to na mutu moko olinga telemisa peuple congolais aloba yangona tozolo bakezali mawato passe na biso yangona passe mutu azate mutu azate même tant fayu la tema itobe mutu azate au fait oya linga matakuna oya olinga koloba so mutu azala kinde basi ba bomi azana cimetière ba Frank Diongo azana prison ti lelo azako souffrir kuna na prison kuna mutu azalité biso to koloba ka peuple ayo lobela ete na katoma lobela pe Frank Diongo te penza o to pesi mbote na musika penesi kazali Frank Diongo mbote na yo yango wana to pesi ba mbote na yo mais en tout cas to lobela ka yeto zana pas to lobaka Frank Diongo na prison ba kanga yo injustement et yeba que un jour okobima ozana Congo peut travailler pour na Congo bakanga yo injustement parce que bozalaki kuna na bango tant bozana bango et puis un moment oza sous d'accord na bango te mais voilà le résultat c'est ça bon ozomona bazotika bango wana surtout parce que bazaba tuna bango au fait biso tozo sengana na peuple alanda biso na résistance peuple congolais bo yoka résistance bo tanga bo pesa ba message pardon les étudiants tous en la nouvelle na étudiants les étudiants à la université ne suivez pas, n'allez même pas voter Fayoulou parce que ça ne sert à rien du tout. C'est toujours le pays est occupé. Quand un pays est occupé, vous ne pouvez pas le libérer par les élections. Ce n'est pas possible. Beaucoup libérer en Okaka, na soulèvement populaire, c'est-à-dire le peuple, il faut que vous téléma. Comment se fait-il le peuple moussou sous nabambo comme sous barré ça soulèvement populaire comme na biso moyen que ça les athées. Là dernièrement Tomoni Kanambi a déployé ba bateau ba soda ba kiti na ba Congo ba soda ba kiti na Kisangani ba soda ba outi partout c'est-à-dire qu'on est en guerre. Congo a la guerre na ya azo mené ba congolais guerre a même ba soda tout ça pour ba soda ba ya ko sala nini bon bino bolobio tozo ko espérer to gagner bo gagner na élection bo gagner les ndenge nini ya akiteli bino ba soda na par mer par terre partout bo gagner ndenge nini. Il faut qu'un peuple, parce qu'il y a un peuple. Ce peuple a tellement mandou qui wana et kozonga sima. Peuple mutaza souverain dans ma camion surtout maman. Merci. Wana tokomi na suka ya émission mais tout une question moko boye. Namoni tout à l'heure avant na tuna question na o asuka mais namoni tout à l'heure lobby ba étudiant pour voter fayu lutter. Mais vote Moussou c'est ça sous deuxième tour parce que c'est les cas qui est 30 tours. Et c'est les cas qui n'ont c'est malheureux, c'est juste un lapsus mais c'est malheureux. Vote c'est les cas qui n'ont mais bolanda bangote au fait nanyana no babongo. Bolanda bangote Fayoulou est dans les affaires. Voilà, à Kolobela Rabino jamais soulèvement populaire le peuple. Il va vous décevoir de toute façon, vous allez voir, il va vous décevoir. Et bongo tomoni susu awana suka on a vu question na biso suka zaki yango tomoni maman Olive Lembe akomi suko imiter ba luba yeza quand même maman président tango olinga mboka changement pour pas mona Congo aza parmi biso surtout congolais quoi tout le monde yepe faut le changement ya mboka na mais tango wasala bongo eloko ni ezolekana pour ça mais maman wana azali la dernière dame déjà bino obenga que première dame ce n'est pas la première dame elle est la dernière dame du Congo. Oui, moi je te le dis, qu'elle m'écoute. Yo, Ozali, toi tu es la dernière dame du Congo, au fait, maman Olive. Tu es la dernière dame du Congo. De toute façon, bah, origine, na yo, eza bébé, moi, douteuse, mais bon, au lobby, oza congolaise, on te l'accorde. Mais yeba, que mon bal oza na yo, tu as les, oza ko finga baluba. Oza ko finga accent ya baluba. Baluba, baza ba congolais, yo. Yo a finga accent baluba, c'est-à-dire tu veux olingo séparer biso tala. O séparer biso te mon luba, mon Congo, bandundu, ba raison nyonso tout, toza mutu moko yo ko séparer biso te. O landi nzela mobile non ndenga yaki pona ko séparer ba congolais yo landi yango. O ko séparer biso te mais yo la dernière dame, la femme la plus balingara été. Yo zali mwasi balingaka yo zali soki mwasi soki ya combien soki comme ba beta ko mi konso nous on a tala mwasi soki ba bali abongaka après abongaka comme yo tala ba bali yo tano obeba o comment quoi mo bangue une vieille dame alors que tu étais une très belle femme o comment quoi mo bangue mo to yebi qu'est-ce qui s'est passé tu es la femme la plus mais la mal aimée
la mal-aimée, la dernière, oyoye kanambe alinga, la dernière, ozan bambanda, yokutu, vanda noka, kanka munokono vanda, parce que ma kamuno paye bani. Et je t'interdis à partir d'aujourd'hui, toi, Olive, la dernière dame, je t'interdis à partir d'aujourd'hui, au côté de la makambo Congo, yaba congolais, oya ko finga ba accent yaba baluba, ndenge baluba ko yako. Si ata, yope moi si, mais franchement toi, hein, regarde comment t'es devenu. Mais vraiment, je me réserve, franchement, je me réserve pour le respect à maman Gisèle Nanine, je me réserve. Mais en tout cas, c'est dommage. Bah, peuple congolais, bolanda moi si on a taza mabe. Aïe, pour nous séparer, biso ba congolais, biso surtout aux alim maman moko tata moko, liboke moko ndenge mobutu atikara biso nango, biso su congolais surtout toza indivisible. Voilà ce que j'allais dire. Merci mamanto, mot de la fin pour tout succès na biso. Merci na bande kono bolanda ki biso bo sanate bo s'abonner pour na cause ba info cause ba mamanto boy. Kaka na Diamant Noir TV. Ah oui. Kaka na Diamant Noir TV ya solo wana penzana ngangi na lobaka ke ni kamomu na ngite na lobaki on a répété en sous na bi motolokwa Mende, motolokwa John Numbi, motolokwa Raouns, motolokwa Kimbuta. Mutulokwa ba Obe Minaku, mutulokwa ba Antoine Gouda, ba kotika ka jamais mboka wana na ibe élection, ba kotika ngonde ngona te. Bango ba kolongwa penza ka foko pinzola bango kolongwa bona makasi. Voilà. Et là on a ngana lo ba ngo wana, en tout cas peuple to tele matos à la bison surtout motomoko to région de la résistance pour to comprendre ma campagne au kende ko aider baninga na soulèvement populaire. Faut ka peuple tele makaka lo msou te peuple. Boko tele makaka. Bolinga te toza obligé ko tele makaka pour ngo benga na bango. Soki te ba on va dans le pouvoir ndenge bango ba prévoya qui ba on va na plus de 20 ans dans le pouvoir wana balinga ndenge wana. Voilà. Et là on a ngano ba dernier mot. Merci maman Diamant Noir na occasion au pesingana ko akoya première émission il y a en 2019 c'est moi. Quel honneur. Quel honneur, en tout cas, c'est vraiment un honneur, en tout cas, et ça, na remercier en tout cas, et merci beaucoup pour Nango, et puis, na sengi na batuno surtout, ba maman, bozo lo batin, ba maman congolaise, boza wapi. Nazo monaka na babuzo, ba pamba pamba bezanga tina, ba maman congolaise, venez, bo benga Diamant Noir, o azan li kamba koloba, boloba, toloba, il faut parler, faites du bruit pour le Congo, faites du bruit pour le Congo. Maman Diamant Noir azali, bo bengi ye, bo yokani na ye, akoya, pona makamambo kamwana mwasyo, non, à la chakata, atikarate, ataza fatigué, aouti musala, aouti boy, romona ye wana ye kaka, bo sali émission pona makamwa Congo alembarate. En tout cas, on a remercié émission na yo kende ka liboso, en tout cas na pamboli yango penza, en tout cas yo kende ka liboso na liboso. Merci. On pisa mutu mbote. Biso siko vraiment na kata résistante mbote za pas si mingi hein parce que zali eza tozana na kamba nina eloko na lingna ko s'incliner devant ba héros na biso ba kufi ba bomi ba na Congo. O baza ko continuer ko boma na bo ba kufa kala ba Rossi ba to ebele boye barake bino bokenda mais biso to bosani bino te biso un jour to ko honorer bino devant Nzambe to ko tia ba kombo na bino na ba plaque to ko honorer bino et puis na ba famille je suis de cœur na ba famille nyonso o ba perdre mwana koko tata nini jeune fille maman na makambo Congo biso en tout cas na ye koko enfin je suis avec vous de cœur. Je partage, nazo partager pas sinabino, so nazako lo baboye, c'est parce que nazako partager pas siwana. So nazako zobarisque boye, c'est parce que je partage, nazako partager pas siwana. Ya ba héros na biso sou, ba nabino baza ba héros, ba maman nabino baza ba héros, ba papa nabino baza ba héros. En tout cas, biso to respecter bango mingi. Voilà. Donc na ye ko rendre hommage na ba famille wana o ba père de batou baza na kat na pasi pour na Congo. C'est vraiment ça ce que je peux dire pour na Congo. En tout cas, merci beaucoup. Nabatno surtout balandara Diamant Noir et puis nabato balandara et puis naba commentaire nabino. Même si vous critiquez, vous insultez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. L'essentiel c'est que de passer les messages. Oui, message et yokana. Merci beaucoup. Restez branchés sur Diamant Noir TV. Je vous dis à très bientôt. Bye. Bye. Diamant, Gisèle Oumba, Gisèle Oumba, Nakolina Naya Diamant, Gisèle Oumba. Nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Oumba, Diamant.